Mbote na bilo banso lelo na linaka na biso na bozindo tokolobela mapunami na ekolo Amerika yebani na bato banso Donald Trump républicain mokonzi akala alongi mapunami asalekaki mbuta mokolo molandaki mapunami baponi banene 270 to kama mibale na tuku sambo esengeli po akoma mokonzi pona yango to yambi bongo mwana mboka ekolo Congo démocratique ebani asalaka misala mia kokela misala pe makambo susu ata ya politiki deo Kasongo azali na biso awa mbote mwana mboka deo Kasongo mbote nakasaki na lingala ya kitoko balobaka asape mutu ya musala misolo hein? Oui, ya misala nkita yankita yankita. OK, merci pour l'invitation. To sepeli oye awa na États-Unis tango mapona mi bazali ko sala na kanisi yango ndo yaki kotala to nini na yaki pona liboso projet moko toza ko préparer banda kala lolaka kala o ezalaki ya combat ya boxe ya Mohamed Ali informando esalamaka na tango ekolo na biso comme on ezalaki Zaire na Kinshasa les lots 50 coquilles et le konini tozo préparé calamité. Je crois que dans une semaine 2 semaines toko annoncer en et puis na équipé na cadre misala na ngai ya ba contact ko landa penenge élection maponami e bana ko sale marawa na ndenge elenge mobali ou elenge papa Donald Trump asali musala ne kitoko pona rolonga lisusu et koipe malamu po bitumba wane etikala na lisi toile ya molongo pepesa lokumu na ekolo Congo démocratique tango ezalaki non Zaire kinosika esalamaki omokolo moi le 30 novembre 1974 ekokisi mibu sika 30 octobre le 30 octobre voilà donc comme on a le 30 novembre te tokolobela ngo ben tolobela nonu mapunami oye Donald Trump aleki bazo na ba sondage dans bando pesa penza ye chance te bando kanisande toloba démocrate wazali vice-président wazani bonga Kamala Harris ndakoki ko bima esali lokola moi surprise pour na batu mingi yo munyango de liboso na ngana senga déjà bolimbisi na batu ne soto basolanda autant mususu ba mo mususu na ko baisa moi li France pona ko message dans les kamalamu mais en tout cas on confirmer que dans le barlingala pour bateau ba no le barlingala te lelo ba monique bazana na mbeba pour nazali on le appelle lingala tina so émission par rapport à moponami nenge na lobaki awa ngana sepeli ko zala pour na moni nenge makamno soto lekaki entre makamu nenge batu bazo lobana ba media o ba benga ba mainstream media ba mainstream media ba media minene nenge ba banaki koloba nenge baza vouloir ko linga ko orienter population na makanisi na bango na réalité ya terrain nenge zalaki il y avait différence zaki makasi monene et Donald Trump na équipe na mobimba basali misala de terrain basali misala pona ko yenola na basusi na makanisi na bamituna nyoso tout population américaine wazaki nango ya makasi ya motuya nde yango je crois que différence on essa nde yango ne sali différence nde lelo abimi molongi wana batu nyonso bazolo baki molongi zaki na misala ya campagne mais tout le monde peut quand même Kamala Harris basala ki mo misala nde akindaki peut-être te na misala na ye ya campagne na ba katikati ya mboka batikala mingi na ba bingumba minene mais batu musu bazo kanisa et kogi kozala pona ba thème ya campagne na bango nde batu belé ba poni pona soit côté moral tsoni yo kanisi nini pona yango te ngana na andimi penza keza eza bosolo likambo yo lobi ke batu bazo kanisa na po na moni ye Kamala Harris na ba démocrates bazalaki na nenge balobaka na ebite balobaka on alinga la te ba agenda na bango yango ne bange batindika liboso olie bakende bayeba batuna mituna na batu esengeli to bongisela bino nini musala na nde ekipa ba Donald Trump na ba républicain basali makasi bakena ba ngumba nyonso to ya minene na ya mike pona ko yenolango nde lelo sali différence et puis agenda ba valeur na bango na ebite pe valeur na balobaka lelo bazoko ceux qui osa mwana mobali bangi ba comme mwana mwasi ceux qui olingi makambe belé wana oyo mokili bazolinga ba bebisa ba comprendre siko que bato belé awa na mboka ya Amérique balingi angote
balingi yango te et victoire oyo ya Trump kolonga nae ezape réponse ya par rapport à makambo na surtout kasi bon ezali na ba promesse à campagne pesa ko salema mingi nande makambo bila koloba lelo batu ebele bazo banga politique ya Donald Trump to tuna mutuna mbongwana nini yopozo tala makambo politique olanda kapea o ya États-Unis mbongwana nini ko salema awana États-Unis mapona mio lokola toloba ba républicain ba gagné ba longi maponami ya mokonzi mboka na Donald Trump ba longi pe koleka na Sénat ba longi na siège moko 51 pe bazali kolonga basi ba koleka pembeni ya seuil lelo ba toloba ka ke ba kolonga même House of Representatives toloba pana biso bengo ngo Assemblée nationale yo moni mbongwana nini ko solo makabaza koloba kwa en tout cas ninga azali wa pe na za kamondimi Nzambe nzambe na ndimite que na via mutelo ko sale maraso nzamba linyango te pona zo mituna pona répondre na peso yano na mutuna nao na 2020 Donald Trump apolaki mais ceux qui pas gagnaka alenga qui pas zwa vote populaire nga zo sikote alenga ka zwa sénat anga zwa pe house te parlement nenge au lobia mais lelo talawa 4 ans après abundi azui vote populaire, électoral vote, azui Sénat, azui House. Ce qui fait que l'élo à cause de la mokambi o azana maboko polele pona kosala pona kosala nigisa nyoso to sengeli pona kocha musala politique na ndenge sengeli pona bongisa makamu pona ba promesse nyoso to sala ki balibela kana so sala ki akokisango et na pona ko répondre pona opesa yana susu na mutuna nayo mutu oyo azalaki ya 4 ans Donald Trump pendant wa lelo naza sûr et certain qu'il a changé pour cause à la victime la tentative ya babomayo 2 fois balami balé cause à la victime ya ba accusation ya justice et belé kili o ba pesa ki na mubacheki na mutu nae échange ka mutu et je ne pense pas que eko changer na nenga mabe mais je crois que changer na nenga bien et puis naza sûr et certain cause à la mutu uti na ba misala ya musolo ya biloka ba privé oza na mentalité moko différente oza mutu moko oza accès makanisnio ezaka rapport na ba résultat donc mutandengwana na sepeli pona mboka États-Unis première puissance du monde que bazui lisusu mutu moko a dit que il faut couper ça ba résultat na makamnio surtout il faut ko sala kwana tozoloba etali politique un peu général mais dans thème ya campagne to monaki immigration ezalaki eloko makasi toyebi en ekolo Amerika bato ba yaka mingi e mokonzi akala pona misikoyo elect president nde balobaka azali kotanga mingi ekolo Congo démocratique pe azali koloba bautaka na baboloko bautaka na l'hôpital ya bato ya mutu ebeba est-ce akoki ko batu yo moni ndenge eske akoki kochango na musala to olandi discours ni asala ki lobby to moni mwa mbongo na ezali okanisika osala makasi to ako kotiwana en tout cas côté immigration na ibika akozala matata makasi et puis nga nazonga nango pekeza normal kozala matata na immigration illégale alobi te que batu baya so Amerique te alobi que akobengana batu nenga lakaki yango bo baza ba illégal o bazo yaka pona koyiba koboma mboka wana pona nga kutu nazoma nango eza nango normal il faut oyinko ya na mboka oyena ndenge moko avant moko légal mais par rapport à likambo à Congo na ba malobani mingi tango bimisa Congo na moni que toza biso congolais na musalama photo sala parce que photo changer image wana yaza nango et puis na habité esika ba pesi information que batama bomande bazoki mamboka Congo bazoya mingi bauti baboloko ne bazoya les ana problème moko wana que peut-être bisonga na yo tozo sur la bienté il faut tout ça l'effort que image wana za nango est changé mutuna musu ya tomba makasi pona politique na mboka bapa ya lokola ekolo Congo démocratique bato bakozela nini po toyebi moto to pe slogan na ye ya campagne zalaki make America great again liboso penza America e yango nde ya monene mais pourquoi toujours ngaka to tuna to espérer nini que ya komi mokonzi ya mboka America ya mboka ya America akomi président ya américain akotala kaka intérêt ya mboka na ya batu na biso nde siko il faut to luka
et si kanini ba intérêt na biso ko kutana po ya zaka muta ba transaction azane mutu ozana iloko ko pesa na ko chana mesa o ko kutana na intérêt mboka na biso Amerika to fanda to solola to kende biso nde siko il faut to sala musala pour na ba intérêt na biso ekutana na ba intérêt na bango wana bon pour to kende moi balo ba jeraka mboka lokola ba jeraka pour surtout pour entreprise na côté za vraiment la différence bon mais ba principe sur ba principe ngai mutu na uti secteur privé na ibi que musala ce qui na sali musala moko il faut na pesa résultat na ibi que mbongo na poche na ngai na mbongo entreprise est différent ce qui fait que mutu a uta ka secteur privé ce qui te tali bien na histoire à mokili bato ba uta ka secteur privé bazalaka toujours na moi différence mon na lolenga au sala bakalo ba keso akomi bokonzi bitumba aussi la bisike belé bon atanga Congo tia atanga ki Ukraine atanga ki pays Israël bato a Congo bazana kolela banda plus de 30 ans bako espérer que côté on appelle le resala en tout cas nga lelo na moni na Tongo na X comme lelo komi sika vérité zobima solo na moni Hamas balobi basengi que makele les sila bango na Israël bango moko basengi déjà babi makele les sila ngana zana kondima que caractère na ye et que ça là que makamisusu ya désordre des angatina et ko kita mais encore une fois il ko na loba mboka na biso pe photo sala o esengeli pona mungongo na biso et yokana ba intérêt na biso pe za la protéger. OK, taza atango mingi benza tuto lobela asiko makambo ya combat wana du siècle et ça makana Kinshasa et l'équipe siko 50 ans ezalaki les 30 ebiso na beaucoup senini musibo sali et nini ko salama na beaucoup c'est benza. Merci pour la mutuna wana. Non, on a confirmé que dans 2 semaines tokozala na Houston pour na kosa la conférence de presse moko na ba invité moko d'honneur na koki ko loba déjà que mutu azalaki na azali na kati ya komba wana George Foreman akozala na biso mokolo wana pour na ko annoncer ba activité oyo to décider de lancer pas seulement pour na ko célébrer 50 ans ya komba wana mais eloko nini to kotika na ba génération future ezoya par rapport ya komba wana nenge et impactaka mboka impactaka mokili ti lelo 50 ans après batu nyonso les 30 octobre uto leka moki mobime beta soli solo nango c'est que c'est événement moko majeur et ko ka leka boete il faut que mboka na biso etika la na bilembo oyo ya ko kombane c'est là mon mboka na biso et puis to tika pe que mokili yeba que ceux qui mboka na Congo Zaïre à l'époque et yambaka komana to ko kipe ko zonga na grandeur wana o tozalaka nango ke mboka munene wana ke bat bazo respecter ko to ko kipe ko zonga nango ce qui moyen o biso to sala e ko komema moi image wana nde yango to sala bat bazo zela peut-être biso sur makamyo sur les kati bazo zela lelo yo elombe ya azokende na kokoma elombe ya molongo Martin Bakole azapena bat bazulu bapona nini azuluka bat ba supporter asala bitumba belé raté bitumba mususu eza ba obligé asala bitumba pona ni batie ata bat binga kata foreman batozela pona ni batie te akisate ilonga ndengo wana ekukana nango. En tout cas iloko na ko sao que Martin Bakole na yebi kazola na ngai ayebi que masolo tozo beta na ko lobaka mingi te mais aza suye mon côté et lelo bazo benge foreman mais ayebi pe ninga zana que papa foreman azolinga pe bakutana makambo bele zali ezakoya en tout cas dans 2 semaines quand on est encore nosango na yebi que yo musala na yo ko imsanga basikele mususu na za posa imsa sikote mais na kangaka esprit ato kangiki esprit ya wana lobi makambo salama bonga tana kinta soko biso logo ko salama te awa to yebi lobi makambo salama bongo na kote kuna na RDC na Kinshasa makambo bele salama la ko pesa neti moi exemple muke stade oyo combat de salemaka ekozala Tata Raphaël Tata Raphaël ex veme stade wana eloko mo munene ko ila stade wana pona tango na biso tona tango bingi te to suka awa mais to koba kolandela ngo to salaka sport na salaka ngamna na besa émission ngo to koba kolandela ngo to ko zwa lisusu kota na bozindo na yango pona lelo to kosuka to yambaki mwana mboka ya ekolo Congo démocratique Deo Kasongo a salaka misala ya kokila misala asalaka pe misala mwa côté politique to beli yango te azalaki pe mutalinga iko welela ibonga ya Kinshasa na kokamba yango
topesi matondo po ya biso matondo mingi mbona mboka Deyo Kasongo na linaka na biso na Bozindo. Merci mingi na sepeli ko lingala na Washington. C'est bien na radio. Et puis la sepeli comment la libande Roger Moutou en live. Ko na radio. Ko